Capage TV. Capage TV. Rita kanga mena nzamba na omina mazaki belle-mère ya Rita. Ozo comprendre. Na biso na moto. Ekoti Macron. Ekezongi. Ekezongi. Na licha pembe. Mixing classique castel ekezongi. Licha pembe na copie Macron yo lo na licha pembe. Ekoti Macron. Nikolo to aka ekoti Macron. Yango no mona zo conseiller même ba couple. Botika biyoka yoka. Surtout ça. Na kati ba couple, mama tika ko yoka, papa tika ko yoka. Eza na ba couple belelo ko déstabiliser ngo eza ko yoka. Moi ça ka yoki mobala ka yoki boye bo s'impliquer nango, bo vendre comme discussion lelo kende zonga. Neti msele yo, mais c'est double discours. Na moni yo komina statino, yo yaka ka so fale aye. To yebi ko diembela ka, mais il faut te faire voir yo. Que na monde na biso YouTube oye to ye senga oye munyoko pa ye. OK, on comprend parce que yo depo banda oya na mamba fali fallait la kaoti eti des aka moko fallait beta ki concert à stade de Martyrs biso peto beta stade sko ye biso Macron na bandal to lipe to luka bon il a biso ba président mboka mususu bon mais biso na ba ya Djibouti ata Kagame bon mema loka peto luka kai mona peka mpaka. To mona kaba mpaka ngonyo. Paka mera peka moloko. Oh ya ba ame ata gene ata niveau pesa kaka mais ça c'est moi la biso ka président. Toi apprécier à mon époque. Ouais. Toi encourage à rappeler. Depuis le monde était monde. Et tu connais ça maté. Depuis mon bout dans l'époque à Jacques Chirac. Ezalate kapachula. Ezalate. Tout dit mon époque depuis est ezala est c'est le to mona image to ke tikata bik tika bon ata ballon ba sous-vêtement pour na bana est to mona te nde bo lo bela kufali bo lo ba pati muyati po ye bazalaki oh ba ba paka te me fuma lo bela payer ti ye bazalaki ye pas la social STT ye bazalaki c'est le bela pati ki muyaya to talo so ko tama ko na aéroport lo bela pati ki muyaya po ye bazalaki. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona thème métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo no tala bakento muto koso to ba biso ta pembe avant batalo na le bano ta biso na misa donc zéro kento o mona ke batache moko esalinga ya mwindu Rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pa kona mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te en tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazobeta sete botala arnaka bomoi eza bakento eza te banoir eza te misato nanga ya mosonana likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir.
Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Loti, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Hi, I'm Lydia Bayo. Welcome. La Jaqueta Women's Blazers, faites des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta lance pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Femmes, notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web. Votre usine La Jaqueta est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes qui lui seront adressées et vous l'expédier où que vous soyez.
exemple, Lubumbashi, Kinshasa. La Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. Nazaranga Moroté, ma chaîne YouTube est belé et surtout ma chaîne Oyo Elobela Kaka Makambu Ianzambi. La TV, je vous recommande tous de vous abonner là-bas. Chez ma sœur, vous serez vraiment jamais déçus parce qu'il y a des édifications totales avec Jésus-Christ là-bas. Abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçus. Instagram nae zali Charlène Tamputu. Ok Instagram, on s'abonne à Charlène Tamputu. Facebook nae La TV, chaîne YouTube La TV. Pour vos édifications, vous ne serez jamais déçus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà. La Jaconde Agence, meilleure agence pour vos décorations, fêtes de mariage, fêtes d'anniversaire, collation de grades académiques, demande de mariage. En tout cas, je vous recommande celle adresse de décoration. Le meilleur à Kinshasa, c'est la Jaconde. Pour vos meilleurs moments, je vous recommande la Jaconde Agence. Hâtez-vous de contacter ce numéro, c'est JB, la Jaconde Agency, le meilleur de sa génération. Il y aura des réductions pour le compte de Capage Télévision. C'est l'adresse la Jaconde. JB Agency. Contactez-les, appelez. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci de vous merci en tout cas, courage et belé. Merci Penza d'abord s'abonner massivement. Natala sous abonné pour tous saturer ma casse. Mon collaborateur car tola qui ça. Tout le monde va abonner en tout cas. Tout le monde. Biso ça c'est disparate. Mais tout le monde a pena qu'il y a balinga biso ma casse. Bon s'abonner massivement na Malika officiel. Malika officiel partenaire na biso et ça là vraiment très bien. Bon s'abonner massivement et ça là bien. Bino ba ebo soutenir Malika na Capage TV. Bo eba atteindre na chaîne na YouTube. A ça peut na chaîne na bo que de pekuna bo s'abonner et ça là vraiment bien. Mania. Bébé à Jimo, paradis. Le lot est sera na Rosibla, Bakanda. Tikabo. Macron là li Singapour ngité na bilo fona ke na ba rose. Tikabo. Ke ba rose ya ba sinelembo. Tu éviter. Tikabo. Subasma. Tu es qui est John na ba blé. Eh. Maloko Macron. Na esiko na ba rose. Na richesse samboka. Na richesse samboka. Et que zongi. Donc synonyme ka ya cha Macron ka liko. Ko monite lo na ina me ba fare na bo me mai. Kabachula. Oh. Bonjour de m'abonner à Capage Télévision. Vraiment. Na lingi bino mingi. Na lingi bino mingi bo silikate so na bandi na ejo. Makambo ezali ya tu akomi na matricage makambo belé mais tito comme na suka. Na ko expliquer bino loko o ya jo sala. Na ko expliquer bino babonner à Capage Télévision. Bato ebele batie ba commenter Malika mikolo komika ya jotiki papa Gentini ngobila papa Gentini aza mikolo plein na musala papa jotiki bato balobi o Malika likamuni na ejo mystique otiki papa Gentini aza trop chargé musala ekezongi ko bouke ekezongi tikabo soki na bino banda ko suko braquer awa akokoma distraire na musala asi c'est biso na musala merci na ba abonné à Capage Télévision. Merci na batutu balinga radio na biso et puis merci beaucoup Mejimo Paradis, je vous aime beaucoup. Joël Paradis, mon cœur. Cœur. Ndatina batata mo sensu abosa naka. Oh, o mona cœur. Oh, kabila bokilo na cœur. Cœur likambu na cœur oyo. Cœur ekezongi matilo kwa Castel Macron. Na ebisi yo kapashula.
Bo s'abonner na Maliko Officiel TV. Boya ko s'abonner. Vraiment. Bo aimer pe na page nanga et Joyce Mania Malika. Bo s'abonner pe en tout cas ils allaient bien. Merci beaucoup na batutu ba soutenir nga physiquement, moralement, financièrement pe. Papa Dior en tout cas nazo sambela nzambe. Alongolo 3 jours ya sans musala pour que kotike nga koli. Na bi nga kotinda 1 kilo te. Nga mo na bitindela nga 1 kilo wana. Atikelo atindela nga 1 kilo wana. Yo lingara 1 kilo te. Papa Dior telanga 1 kilo wana. En tout cas, mère Adieta Kupumba, je te salue. Merci beaucoup de nos partenaires. On a biso Rit Beauté Nzambe à l'opposé. Bonne Rit Beauté Soubasima. Tozo Zele Katissa. OK. Rit Beauté, merci beaucoup pour ma foot à Kitoko c'est la biso vraiment moni na pour Nazaka na temi ko na bien non makasi. Naza vraiment bongo. Naza bongo tina Soubasima. Ça va. Ça va matembele. Ça va. Donc ça on peut na bongo. Merci beaucoup na couple Fabrice Mouchiete. Mon thème ya grande sœur propre Joséphine Péchango Mouchiete, les parents de Johanna Mouchiete et Josepha Mouchiete. OK. La ligne bino mingi couple Mouchiete et Josepha Mouchiete, des gros bisous à toi, tata t'aime beaucoup. Moi ba nièce na biso donc merci beaucoup na bino tout bolanda biso vraiment on est ensemble. Vraiment. Mania, to boni coquette félicitations à moi la coquette. Ouais, en tout cas félicitations na couple la beauté fait là. Hein? Coquette ça y a beauté image. N'a pas nazaki invité mais par rapport à Soubasima. OK. Donc nazaki vraiment invité dans une invitation et puis merci pour la considération na coquette ça. Félicitations à Bino. Bi besoin que les mariages soient honorés de tous. C'est ça. Kapachula, que les mariages soient honorés de tous. OK. Mais ton il y a une moto. Pour au moins tout wana abandike beta maki makasi ya jo eloko na yisa bino ya jo komi mutu mabe na place bandika nanga azolinga kolongola te mais alongoli bandika bato ebele ozo kapachula na moni tricage comme beta malukela mutu mususu Kapachula lukela mutu mususu na tela Kevin to potana ye surtout yene za scandale. Kapachula que les mariages soient honorés de tous. Maintenant on a matina moto loko moko etikinga na yoki ndemo mama tete. Ndemo mama tete ninga yemba oh libala e utakina nzambe oh libala ya boe et c'est mon ali kolote Kapachula et loko na vraiment za contre place wana. Oh na za contre c'est mon kolote Kapachula Bible yebisa biso. OK. Lo le sepela ka so muto aye vers Nzambe. Moto aye ko confesser, moto aye ko zo baptême. Au moins une colorite bota zo baptême. Lo les ara na feti. Balia ka ba mano bana Israël balia o biso to pota to lukato ke golia. Ozo comprendre. Même kolo fete za na lola. OK. O mutu soka bala ni ndeto bala naka awa te eza di bala. Eza que les mariages soient honorés de tous. Li bala uta pas Nzambe mais elobite ke lo le sepela ka so muta ko confesser aye pas Nzamba tiki masuma zui batema comme une nouvelle créature. C'est ça. Ndemu kolona lo le sepela ka. OK. Ozo comprendre. Na kotika ka entre parenthèses pour autant on beti sur la libala coquette na moto na uto mata pour lona ina moto. OK. Tout wana ta na yaki na taxi na kende ko kuta sous débat. Débat ya Congo na taxi. Tiki singa nyoso na kata mutuka. Yango wana na bilelo na zo moto na yela mbangu. Wada ko bimisa. Au senti dani na odia na ye na mobina na ye correct lelo. Il faut na ya correct pour na kuta na comme na muta tricage. O azolinga suko kata te ya kata comme le quoi elenga Congo. Et kata te. Donc atana sali mabe, atana gafe. Elle kama pour ya soigner ba entretenir ba relation na ba Charlie Prince. Azo kata ya bango ya ngana zotika. Coquette ça ba félicitations na bino. En tout cas quand de tobi libala et uta pas Nzambe. Pour na yo mystère libala les alani et puis moi si ndenge nini akoki ozola na mariage ou ba bengi présentation to coutumière attitude nini ozala na ngona oya. Oui, mais Kapachula attitude des alaka normalement nous avons mobile zoya présentation quoi que c'est une facture il faut une attitude positive. OK. Et puis tant qu'on a une attitude positive et puis il faut l'icolo nango il faut un Nzambo tia l'icolo. Amen.
parce que on eza debi ya bitumba kapashula ko na mona mariage mo abalexia ba pesa mutu pe cadeau anyoka ya on oye biso tout ça ça compte na mambo na loba tango ba yo senga facture zana attitude ya positif et puis zana attitude ya prière. Amen. Tango ba yo senga facture. Amen. Parce que yango de début ya combat. Tika boy. Début ya combat banda tango ba yo senga facture. Okay. Kapage okova na likangu 10 ans 20 ans 15 ans 10 ans oza bitumba te. Bitumba ezala te. Même kolo ba obimisa idée ya yo facture. Ba bitumba na ebandi. Place bitumba za po yango beza début ya likambo ngo. Tango bazo ya po na coutumier ne za place oyo ba ko sala fin cop parce que coutumier za fin cop alliance za symbole. OK, mais coutumier za fin cop oyo ya entre les deux familles ba yo silana na place bandoki ba vanda ka bango ba otoka. OK, likambo tonga comme na niveau te métier comme pour les symbole moko tango ba benga mariage coutumier donc eza coutumier yo salama. OK. Ozomona ça dit ngai na moment na nazara na moral mo positif kapashula libala eza bitumba kapashi na yebiso loko moko nzambe akoyi ko lingo za la humilier pour lobe za la gloire na yo. Amen. Na loba ki on émission to to sala malgré Dieu akata ki ba place mususu ezaki pour une explication makambo to sola ki est Charlie Prince. OK, kapashula lelo nzambe akoyi lingo za la humilier pour lobe za la gloire na yo. Lelo ngai na couple na couple kabu ya paradis naza bénéficiaire toza ba bénéficiaire ngana mobile na ngai pona nini ku famille moko boye perdre bana na bango maman moko boye perdre bana na ba jimo ba tumba bango. OK, pas ezaki na famille wana mais ezaki pona rencontre yanga na paradis tika boy. Oh, bolingana le jour ngo. Ben oui, donc ba jimo ba tumbi bango ba binga pena ke ba jimo na sana ba émission. C'était ça. Naibisi yo nzamba ko ko sala scandale na kwemba boye pone za la gloire ya batu misusu. OK, famille on est lela biso tout on lela to yoka pasi bana mi balé batu ba bango na même temps mais lelo biso to ba bénéficiaire ya on a biso kapashula lelo ko za la nzamba ko permettre humiliation na yo vendre bon nzamba pourquoi tikna za la humilier o humilier nga boye po ni mais asali yango pona lobby za la gloire ya vie na yo. Amen. Ozomona kapashula eza ya on a biso na bi libala eza bitumba kapashula ngai oyo malika histoire vraie eza histoire na ngai mobile nanga somba biloko avant un mois ba yebisi pa bokyo ke na sida tika boy. Donc ça dit soki ba yebisa bokyo ke na bota raté ba ko imaginer que te ta musupe un jour dans ça grâce à ça ana samo nemo boya mais pour ba beta fin copé ana sida. Pour le Congo salamate, oh imaginez, histoire vraie on a embêté là-haut. Dans les cas de bêta pas somme, on a émission dans qui tellement positif, capacité la destinée dans les apanzambe. Ata mokileye ningisi, ata babalusi yo, yeba ba ko isote, pour nzamba na kati. Amen. Ozo comprendre. Destinée à mutu, eza di kambo nzamba na kati. Amen. Kapashula. Rita kanga mena nzamba na omina mazaki belle mère ya Rita. Ozo comprendre. Na biso na moto. Ekoti Macron. Ekezongi. Na licha pembe. Lizine classique castel ekezongi. Licha pembe na copie Macron yo na licha pembe. Ekoti Macron. Nikolo to aka ekoti Macron. C'est world. Na yebisi yo kapashula. Na yina moto. Kapashula. Rita kanga mena nzamba na omina mazaki belle mère ya Rita. Pona nini nzamba sala alakisi gloire Rita pazaki mwasa moto mais mobali na ya kufaki. Mobali na ya kufaki. Pourquoi on a biso nzamba koyi kololo ko za choc moko bo polo beza gloire na. Amen. Tanga kanga mena nzamba na omi parce que yebisa Naomi nzambe na yo aza nzambe na nga partout okende nga nozana na yo. Mais akenda kutana boaza vina po ni pe Naomi kutana na boaza vina. Amen. Ozo jibona peso mbote. Problème ezate, pesa mbote kaka. Problème ezate. Kapashula. En tout cas,
yango na ebisio destiné ya mon besoin maboko nzambe amen nga na kutana Boaz tellement paradis qui Boaz a vie nanga peu importe ba équipe ba ningisa lelo na vanda amen ozo ko pa kapashula na yebisio le temps est le meilleur ami de la vérité amen kapage o batu bazolo na yebisio ekezongi koti Macron français bibi na yebisio le temps est le meilleur ami de la vérité kapage batu bakolo balikambu se kata 90 personnes bandime la cité que o balobe za vérité c'est ça pourquoi baloba vérité ya kan essentiel vérité ya kan escalier le côté ya kan essentiel même Jésus est mon koloba je suis le maître des temps et des circonstances on veut comprendre on sentit que batan ebi manaka tu dois comprendre on veut comprendre non comprendre tant toku misai na circonstance nyonso amen kapashula na leka na bitumba to beta lisula mabala si toza kati yango moninga na yebisa bato nazwaki ba message ya ba tontine ba komi malikanga ku balinga ko makasi bali akima ngai atikanga na bana akenda ça fait 3 akenda atikanga na bana kenda ko teliba pesa musu mama riti mbali na kufa ki yanga kenda ko taya Boaz vie na ye bon ndeni ko yeba teta musu nzamba kabolo na muto na poke kuta na Boaz ça la musu ko kufa mama soko kuta na Boaz vie na yo mobala na Boaz na otala bana misato na otala te ata 4 otala te amen soki mobali wana tiki ona bana kei kokota libala pa mwasi mususu soki ozo mobali wana kisite tia mabolongo na se soki aza Boaz vie na ozonga soki pa zongi te nzamba boma mobali ariti poke kuta na Boaz vie na etika yake kokufa kuna po Boaz vie na zali amen boko la bana na yo ozo ko pa kapashula na uto yebisa lelo ko lela nzambo tikinga mais nzamba leliso po lobi gloire na yemonana amen ozomona kapage ngai na vanda nazala ridiculiser nazala humilier parce que na comprenez que oh ne Boaz vie na donc Boaz vie na azoya yeba oza toujours humilier OK ozo na bo petete OK oza toujours humilier il faut kemba alors pour kemba on est destiné na yo destiné ya mutu ata muta mokila ye pa simba tema nzamba na kati ba simba ote ba oyaba ningisa mais oza toujours molongi yango ngana bima toujours molongi na na vanda Boaz vanda toujours comprendre fio bachaka te wana l'échec a battu nyonso biso yeyo lisolo zozo ba ana biso yeyo na biso surtout na faire ana ndenga ko ba ko mona pe kuna un jour di bumo evi ba loba na miom na biso kapashula wana batu batira biso ba limi c'est ça ala miom tate ba me ba monyo lobi di bumo evi ba pe ba bi ana miom batamitema mabe bazali batanketo kapashula Boaz vino azali amen pendenge eza wana okovanda atoza humilié 10 000 fois yebaka destiné na yo tango nzamba na kati eza toujours ka meilleur amen donc en tout cas pour na ba couple nga nazala toujours positif peu importe makambo elobama peu importe makambo salama j'étais toujours positif yango moni lo na simba si ozo comprendre na diko nango na tsanzambe opesa litoyi na mutute na pesa litoyi na mutute mobali na pesa litoyi na mutute kapashula c'est ça le problème moni na kati ya couple mobali pa pesa litoyi na mutute yango neza couple ikasi Boaz eza bongoti Boaz eza mutu eza long o nzamba bongisela kio akopesa litoyi na mutute c'est ça eza destiné o nzamba trasaki batimoli mabulu batimoli banzela bafongoli ba fenêtre baozela batia litoyi po bokota bakanga siko mabulu batimoli bango bakoti ba fenêtre bango ba mikangi c'est ça ozo comprendre kapashula yango no moni nazo conseiller même ba couple botika biyoka yoka surtout ça na kati ba couple mama tika ko yoka papa tika ko yoka eza na ba couple belé loko déstabiliser ngo eza ko yoka moi ça ka yoki mobala ka yoki boye bo s'impliquer nango bo vande comme discussion lelo kende zonga wala baba ba tozui bango tozui bango mais or na couple kapashula ngaso eza pour no yoka même bana nga balanga te c'est ça jure mais mon bali nanga balanga te kapashula je fais ça tout à la peine mon bali ayoka te kapashula je fais ça c'est ça quand on lobby tout à la peine pas yoka te amour vrai c'est ça aussi na destinée bazali na bango kapashi
tellement destiné à moto nzambe nda tracer yango akutaniso na moto pa oyoka te akutaniso na moto pa ata bayelie ba audio yoka lobi barema okaki est tellement eza destiné pe bayeyaka nango oyebi mais nayebi si bautosala buzoba bautoposte omona ete namonaki c'est-à-dire Edenda pourquoi? Parce que na debi ya bolingo nanga nazali na vérité na mobali nanga. OK. Oyebisaka déjà so. Na yebisa déjà kutu. Elo ebo marape ya wana. Oyebinga eta na yebiso kapashula so ezaki destiné te mais na vanda te na paradis. Oh eza histoire vraie. Kapashula. Na Hollande. Ba yebise ba bine na bonana ba kisimo na bomba. Sko kisango eza nini? Sko ntal biso dans ba système na eteso dans le système na un système matière soso. Na bomba na ba porte-monnaie pour na litoi. Jacques na fale langwa na yebiso nga so na moni soso na benda ka litoi na benda ka batala na tiaka ngo pona litoi mukusa e mo esenga tishi koto lesenga litala babi tala na kati babi oh bovana mpaka fongola bakuta siko litala na kata porte-monnaie abi yango oh balobaki Kabashula yango ndepe bangisa litala na porte-monnaie songe kawana abi oh ndepe na yango base yango ezo kanganga yango de matière Kapashula place o nzamba azali eyebana si peu importe bakoyolo ba makama mabe mais place nzamba azali ba maman bosima ba coupe bien na mabondeli c'est ça ata ba ekoningisa so eza destiné auza na mwana nel kakuna yoki fa yoka ayoki angaka semu ka peza ya malamu ya mabe ba boa kaka si soki pe na part nelka ana ba défaut abo déstabiliser couple na e abomisa pour un jour etika histoire te si obi tomba soloko pour un jour etika histoire te lelo bato ba comment vivre dans le passé même bible peut savoir comment vivre lelo bato bele kasi on de boma o vivre le passé na zalaka na vivaka na kutanaka na vandaka place boy na zalaka boy na lataka pe lokola yo na zalaka nango nyango nedika ifayoka ba mama papa tika ona bana kenda soki ozoka reconnaître kozwa na kisite mama tia mabolongo na se et pas nzambe échec ezarate ba mama pe batika ba papa na bana ba mama pe botika belé ba mama pe botika ba papa ba mama pe batika bino botika bango ba kende peut-être que ba bino pe bana ba boazi na bino tout le belaka ba papa tout le betu edeko tozo mixer ba mama misusu basi misusu famille na bango lien singesi la raté bango mbeto mabala babuka c'est-à-dire soki mutu moko boye parce que capable to mibali ba ka bala biso bango nde bakoma na contrôle na biso mibali na biso nde bazwa contrôle ya ba vie na biso même au mona quelqu'un sous porte d'entrée mo boye poya faut mo bala fongola si yango kasi mona baloba papa me mamona na mariage siko ndenge za wana ebendaka soko ke na famille na yo ke bazo benda na singa soki ka porte d'entrée côté bazuyo et na base belé bana ba bitumba ba famille yango zo mona mabali bezo kufa vie de prière muke famille menacée bébé lisio mutu okomi lelo a otiki libalo ke yo sundo libana si ebele ba papa bana ba stress ba soki ba sundo bana bana soki bana ba vie de prière soki réellement oza na souci moi sinao botambela boneli kapashula ba couple belé za vie de prière te yango ba scandale ezo salama ba couple belé ba bango vie na bango ezali ba bango pona bango nzambe sa sala bango na mokili ekoka déjà papa ke belé ba sambela te kapage na ibisaki na émission de salaki sans nzambe na ba famille africaine toza ba demi mort si totikala kana nzambe totikala kana nzambe azo pekisa biso make up te nzambe azo ya totika no toza na kati ya po etika mgeno na ba verset biblique nzambe azo pe faut yetu pa ke ko sela ngo to na posa to moni pa couple c'est ça Mateo nyoto zo te ya ba to so ba zo ma ya zo zelo côté azo bima bénéficier te pour moi sela ngo za to sela ona nani aluka mabujiti naye aluka mo eke zongi Macron somme
Kapachula. Na bébé. Boaza vino azali. Azako. Azali. Azamakazi. Veka na azali. Azali. Lelo na yeboye pona eke zongi. Makasi. Ekenda ke zongi. Makasi. Merci beaucoup. Est-ce que to bona kuba pakapsuba ngana kuma osambe na kuma pasteur boye pona mwasi nanga. Ngana kuma frère Christ pour mwasi nanga lobaki avant na linga ye il faut na église. Système on est est-ce que ma fille va invitation ba o linga nga ya ke église na biso dimanche. Mais Kapachula. Ezara soute. Mais Kapachula. Ngai to na linga na peso ka ba histoire nanga. Nga to na linga na paradis. Ni dianga na pese ba ma 100 jours. Ma 100 jours. Histoire vraie avant que poto. Tikabo. Nga mukoto linga na paradis lobi on na même pas pasteur nanga gi patience nzamba jali. Tika même pas pasteur nanga. Koton paka ba oyeli ba makambo. Aota la school. Aota la même banana bando linga basi. Non ta maman te. Na mema pas pasteur na biso. Na pasteur na biso yo. Pasteur na biso pa talisa yo mwa nanga. Buzo bate. Buzo bate boina boy. Non mais mon na mambali ba te. To persévérer na ba prière. OK. To tande to kende. Yango tongo ba mema makambo. Edenda. Ezo denda parce que mobala otala ba réaction nanga. OK. Nazaki pe muta ba bofort mais entre na kwa mo boina zonga na mambo nzambe. Il n'y a pas ça qui monte à ma cambou, il y a pas remorquage, mais entre temps, ça y est, qui bon Zambie, il m'a perdu, qui est un par rapport à Vinda Bando Tambola. Ok. C'est ça. Et ça passe. Il y a un émission, tu vas filer le comment ça c'est mon balaling kaka. Ah, ça n'a pas la future. Kapachula, moi c'est bon à mobile. Si, si. Kapachula, moi ça bonga na mobali. Attends, il y a titre de to kufa. Sozana ete ali nzanda. Moi ça bonga na mobali, pe mobali nao. C'est ça. C'est ça. Oh bino mani, que son mani ka pande reconnaître que mobali faza ya yo moko. Pakalela. Pakamani kalela. Alela. Abi yanga moko. Nala na ina la mukarana. C'est ça. Et que zongi Macron. Kapachula. Mani qui plaira. Plaira ya yo moko. Nazonga montapiaka. Yanga moko. Pas lobby, abaki c'est loko moko. Même ya mampiaka na toluka ba. Si si. Maintenant ça heureuse. Oui hein. Kapachula. Ba fille belé le zakaka. Ba yebite qui m'a tu vu. Ba zo qui m'a tu vu ba en place. On te dit que valeur à moi si les appels libala. Si si. Et belé ba vanina mi bana ba on ba moment difficile, ti le malema. Yo kati ba te so ba bala ba riche. Non. Et bien, ça aura salaire à $300. Ben oui, mais à Kangi par rapport à une année, on a concentré. Non, bala moi si n'a pas une année, n'a concentré. Les lombanda n'a pas zobala Samata Mbumba Kabuya. L'équipe paradis. Ok. Abi Kapachula femme même la bisoka pasteur John. Tikabo. Alpha Kabuya Kalambing était Makamboisa Mania sur deux Kapachula vraiment invité. Bon même la bisoka pasteur John. Au bazar vraiment fan Nabino. Couple Kabuya. Ok, on appelle ça en mot. Ozo Kabuya Kapachula. Est-ce qu'elles auront un salaire à combien? C'est ça. Mais à tes bilans, pendant une année, non, quand ça mbongo, n'a pas la moitié. Mobile phase appelle à moi ça bien. Ou à quoi assumer. Il y a un autre épisode, bah fainéant typé. Mobile à balangate, mobile à balondéni. Coup de pouce exacté. Exacté. Au salakate, au côté, mobile à rien à moi c'est ça bolé. Mobile sur une à 3 saboy. On a l'ongol dans son bilamba nanga, miko nana bilamba te. Oh, et au salaboy, oh, to saboy, bon, on est Cécile. Parce qu'on appelle ça comme après le bac mobile à l'excellent temps. Après mon coloma camboya beaucoup que j'ai été beau pandian avec excellent temps. Mais c'est parce que Ozaki m'a été au profiter qui était. Et le ça là le quoi bateau boyen intérêt et le ko loba na ke pas capé fois na vision atabo umeli et beta paranga ilai gelo kapash. Abana mono yamba ki malika bien bete lo moi bien subasima. Vous et ça bongo Kapachula. Bien explique bien. Oui. Le mozaka umeli na paka bo umeli na mutu bo na mutu bo. To umeli mais la vision nanga. To umeli mais vision zanini. Et ça ndenge moni na lo mama ba ejo.
Boumeli vision et bien des années. C'est ça. Après mon courrier toi qui écoute na moi sa vision. C'est ça. Qui a bali le bani kaleki c'est na ngata. Mais yo zaki na vision te. Au sala ki ninyo. Abane ko fonda bando yebis ata la idée na yo. Vision zaki. Par rapport à la idée ko. Mais yo yebiso idée te yo kote makanisi no te fo mona na oyo ye na ngoti. Tika boy. Oye toye. Boyo yaka boyo obi maka obi meke zongi Castel ke zongi Macron. C'est ça, c'est quoi idée? Oh, yo idée zakate. Yo idée zate. Yo ezaka lelo to lali to lali to lobi to lamuki to lié. Yo la saraba sa. Bongo. Ba pa mbali ko la saraba sa. Ta ba jean. Même comme bala kuta na mo sa idée. Na ma papa ozora wali papa. Oh, ozora i papa po ibi ke idée wana emema ba musika. C'est ça. Kapachula. Bébé. Naïbi si to vivre en intérêt. To vivre en intérêt. Intérêt na ngezani. Intérêt na ngezani ni kuna. Kapachula. Malgré qu'il y a Dieu mystique, mais obite malika fa ya kaka. C'est ça. Pour intérêt mo ezana kati. Pour intérêt mo ezana kati. Kapachula to vivre en intérêt, mon bali pas vivre en moi c'est intérêt. Ben oui. Moi c'est pas vivre en bali intérêt. Oui. Yo ni ko vivre en mon bali ba intérêt, mais mon bali ba tu bénéfice. Intérêt na ezani ni pa na o. Ata po na idée, oyo ko sa ke mon bali évoluer. Exacté. Exacté. Évolution na ngeza eza mbali na nga. C'est ça, ya makasi. Évolution na ngeza mbali na nga. Sikomo nié pa na ye intérêt na ezani. Et ça rappelle Tina Libala. Oh, Kapachula. Na yebisi na vie, otambola na zoba te. So otambola na zobo za perdante. A robenda opena singa. A bendi yo, puis bango bazaka makasi na robenda. Mais ce que vous tambola na muto, tango baka na yo, intérêt na biso tango baka intérêt zaka kaka te financièrement. Mais intérêt cause à la plus matériel ou immatériel. Mais oui. C'est-à-dire qu'on peut profiter même na idée kaka. Idée kaka ya mutu kaka profiter nango comme hyper riche. Mais oui. Surtout moi papa Fati béton, bana ba conseiller ba foot ba mbongo na fin du moment. On conseiller Fati pona ba idée. A foot la mbongo ebele. Yango moto no balikamba ba mentor. Mentor non nani? Mentor neza nani? Tala mentor arrête ezaki Naomi. Tala le rite kutana boza vinaye. C'est ça. Tous en a mentor, c'est très important. Très très important. Ça un mentor ko ibi kaza former na prière. C'est ça aussi. Rite ebisa Naomi na Orlando partout. Nzambe no za nzambe na ba. Akendo kutana boza vinaye. Kapachula. Ah, tolo bato ekoti Macron tozo sekame et apena travail d'esprit et puis exemple nous tabe na point na tolo mama ah ba mentor et kezongi to ki bofort et kezongi. Oh non, beta lelo. Eza non beta exemple ya vie nanga. Ndenge na bandana ndenge na za lelo. Histoire vraie. Ndenge na bandana ndenge na za lelo. Histoire vraie. Parce que koti mama ba ko. Ben oui. Na mona bato be balelaka. Toujours ba message ebele. Ebele. Malikana na problème na coupe na bato be balelaka. Bato be balelaka. To lemba pete on a biso intérêt d'intérêt. Bato na ti batala biso parce que intérêt na ba bebi ke bozo impliqué. Na ba conseil. Si. Toza na bino, to lemba bino te. So peut muto profiter d'intérêt pas na ça peut bénéfice pour na. Ben oui. Et ça peut bénéfice. Grand bénéfice. To le même ba prière à bana. C'était pour ah, un système T. Merci. Tu as ma cousine, hein? Tu as ma cousine familiale. Kapach, elenga musana biso esala maka. Tango tozo sala likambo, tozo loba, mutuna mutazo parna ye. Toyebi tolobi te ka toyeko yeba koleka bino nyoso botala biso. C'est ça. Mais au moins zo ya malamu. Et puis merci non ah on a Kapach télévision. Na moni ke na za vraiment ba chrétien belé. Parce que tant na yaki na sa ke rare. Na mona ki ba yaki en tout cas na moni vraiment en tout cas merci na bato. Merci na bato nyoso botala. Merci na bato botala ranga. Pe na moni vraiment et puis on dirait na ba relation ba scène nzambe. Et puis ba ko na politesse nyonso. Parce que bayebi que
de plus en plus nazo beta lisolo nzambe na kokota mais oui okota na profondeur na sepeli makasi na kokota na profondeur na lukana yeba oui et ça lo bien makasi na lukana yeba mokili eza nzambe eza biso te tola mokalobi na osimba bible na komosa pe évangile na oteya pe na batela ekosalanga bien makasi merci voilà otika subasma sœur nanga Joséphine abi na ngai malika po baye Joséphine bayebi nde na koleli ok au grande sœur yoyo casserole propre ok abi mania na reconnaître yo te mais na reconnaître yo na liloba nzambe. Ah, c'est ça. Vous comprenez? Couple Mouchette, na pesi bino babote, merci pour l'encouragement na bino. Et ça bien Mouchette, mon bon frère, en tout cas, merci pour l'encouragement. Merci pour notre bateau bayaka vraiment encourager pe ko corriger. Pe na ba remarque na bino. Remarque de ça là que tout évoluer. Makas. Merci. Merci Mania. Merci de avoir une soirée dans la en tout cas. Tout le monde équipé Macron pour le autre il a mis sujet à couple. Tout le monde Macron et Kezongi to sepeli à to sauter. Mais quelque part il faut que l'andara ou bien. Attends to kende to lobby, il faut ça la bonne on a battu so ça la boke mana fali, boena boye kenda Kezonga qui. Mais quelque part moi mbali na zamta rêve pené comme en réalité. Na évité moi étude par rapport na yo. Étude des akamoko. Fallait bêter concert à stade des Martyrs. Biso peto bêta stade, biso peto bêta stade. Square di biso Macron na bandal. To lipe to luka. Bon il a biso président mboka mususu bon mais biso na ba. Ya Djibouti. Ata Kagame bon mema. To ka peto luka kai. To mona peka mpaka. To mona ka ba mpaka ngonyo. Paka mera peka moloko. Oh ya ba ame ata gene ata ni bo pesa kaka mais ça c'est moi la biso ka président ata mbola pe te ezaki stade des martyrs stade des martyrs oya critique kapachula toi apprécier à mon époque ouais toi encourage à rappeler depuis le monde était monde et tu connais ça maté depuis mon bout dans une époque à Jacques Chirac ezalate kapachula ezalate tout dis-moi mon époque naïe na tout monde va analyser tout ça là-bas congolais boza distrait congolais boza distrait Macron il distrait bino est kuna batu ba kufa batu nyoso basali ba analyse ya makambo boza ki wapi te ba analyse na bo sali fait boso ngata vent Macron ke bandalti pour ma ke bona présidence ah pourquoi ça on entend un président il fait beau ça là on a avant Macron qui est bandal tanga za na kunana tanga za ki no kuna leader oya pe za kité tout le monde a bino bo ça la pe makamneti msele yo mais c'est double discours na moni yo commune statino yo ya kaka sofale aye to yebi ko diembela mais il faut te faire voir yo que na monde na biso YouTube oye to ye senga oye munyo pa ye OK on comprend parce que yo depuis banda oya na mamba fali aye la kaoti parce bimiso ko diembelaka ce que mutoko neti c'est le double discours donc est bien donc est mais c'est double discours au commune statina yo que yo zo penser na est depuis est zala est c'est le to mona image to ketikata biki tika boy ata bana ba sous-vêtement pour na bana est to mona te ata bana ba soutien tika boy pour na base est to mona te depuis est zala est ba tout bossa ba analyse pour na est bo selon pour Macron ke bandal et là on est dérangé nde bo lo bela kufali bo lo ba pe Patrick Muyaya pour y pas zala oh va pas pas te me fuma lo bela payer ti pas zala ki y pas la social STT y pas zala ki c'est le bela Patrick Muyaya total so ko tama ko na aéroport lo bela Patrick Muyaya po y pas zala ki bakaya tinga minga kombe yo tika oti omoni kombe pesa memi yo memela biso yo poza mona bandal luka président na part na ope mema kuna ya bandal pour la olongola défi tika boy oh yo ofa eza challenge o bapti bon meme pour challenge stade de Martyrs munyo so sala
Ce que challenge j'ai remis ma président la commune est-ce que il ça bino ko tete sengote mutu mo bakola na commune là zo Macron mais maintenant na Gombe mais maintenant na commune mo mais même na commune oh ya kola est-ce que elle on est dérangé makambo est où tu as tu wana batu nyoso ba sel ba analyse mamba est to mona na bilong na bino te na est ke tika biloko mais ya kenda mutu loko penyel to mona kenda est penyel na kenda est ino sa tonga manda inos bi asala ba œuvre na est fali pour patina ba mbilos na est mutu bolinga boyo koti sa inetika ya infiltré kateki mboka mbope ko takenda ye moko alata bateni Vieramba kenda este c'est le bato nyoso mais c'est double discours na lobibo ataka ye na est c'est le o kenda donc ata projet nango za na ngote pona ni muninga so ye na ba innovation na ye aza artiste et musicien aza pe na bossa tika pe kombo atika pe histoire na lobi bien depuis Mobutu azala na époque Jacques Chirac to monate Castel et Kezongi. Est-ce que beaucoup vont apprécier pour apprécier pas ta moninga? Beaucoup ne peut être au sali nini stratégie za ndenge nini? Kezonga pena. To sala non ndenge nini? Ebele baza on na bandali ata Schengen ba yebi angote. C'est ça. Parce qu'on m'a live boy. Souka la cop. On la cop. Est-ce que beaucoup c'est bébé sur le c'est ça ate artiste musicien na biso ba comme coopérateur ba président mboka mususu to za na facilité on ta visa tala c'est le ce que ba soko mekina fali to peut ça fali ordre pour Macron tin do Kabila et toi monsieur tu manques le respect fali c'est mon pote allez prends tes bagages retourne Kinshasa c'est le to ça le bongo on va vivre comme na Kinshasa. Fali c'est mon ami. Monsieur, Fali c'est mon ami. Fali c'est mon ami. Tu manques le respect à mon ami. Allez, prends tes bagages, retourne à Kinshasa. Faut pas manquer du respect. Faut pas manquer du respect. Fali c'est mon ami. Il y a manqué un camarade, il y a Macron respect. C'est le banga Fali na vie noire. Babi on a Macron pirate. Quoi mais Castel? Ah mais tende koba. Ba ko tengela Macron babunga. Moko nzambe. Boko olemo sepela. O banini te. Ce qui peut Fali pe ki peda ngo. Ce qui peda ngo sala ngo epeze. Tiens, mais ma présidente, c'est ça. La France est un pays parmi les pays les plus puissants. Oui. Oui. Ce qu'il fallait pas équiper dans mon Simbina Macron. C'est ça. C'est ça. Ça les a pété. Mais les personnes même qui pédent vont se voter. Et t'as la fait critère. Et t'as la fait critère. T'es pas même après qu'à taille à awa. Kapachula. Attends pour la déplacer ta bourgmestre. N'a pas commis qu'on va marier cette fois. Écoute, le mariage sont honorés de tous. Mais bourgmestre Sabino, te foute la ngombongo pour bourgmestre. Mais naïbi subino président ya le non lingana lobabo Kapachula. Mon premier que pourquoi il m'a continue. Ministre na biso déjà ça y est relation na Macron que la français tout en facilité au sein interview dans le rapport les gars. Na biso ne Macron ben sérieux. Et toi monsieur, tu manques le respect à mon ami. Prends tes bagages allez, retourne à Kinshasa. Hein? Faut plus manquer le respect. C'est le banga Fali. Pardon. Kapachula. On va faire fils coloquer ministre à Kouna. Par exemple, à profiter cela. Kapachula. Na uto ebiso loko mo anavi. Kotambola na kama des obati. Si.
tangolo na moto azana ba innovation tangolo bano totamboka na ba intérêt na biso eza financièrement te et cause matériel ou immatériel si ça dit combien de copes bakazui kada salelo ko mais Kapacho ya pesinga wazeli nokoto ouais oh ngamona bénéficier c'est ça Kapacho ya pesinga papa Dior c'est ça oh ngamona bénéficier na kuna makasi c'est la fiesta goma kuna malika kende kuna pa Kapacho c'est ça bénéfice à Kapacho passer la fiesta yemo makasi makasi au saranatem Okangamana nani tala le fiston coloqué fiti ou député la biso c'est ça Kinshasa tala ne ba solo na makazo pesa Macron plan na ye tala fali ndazo pistonner bande ko na ye c'est ça etenga est-ce que fali ba lukenga ba benga na téléphone na kende OK ça bo baby saka partout est-ce que fallait tine ba benga OK ça malika jamais ba bengi nani fiston coloqué futur député plan business c'est ça business plan bozwaka déjà bo profitera déjà bo profiter Kapacho là na yebisa ko loko moko to entretenir ba relation otoza ko entretenir ba to ba bénéficier nango za bana biso oui c'est ça oh il fallait ça la pour na bandeko na izaza ko entretenir pour lobi atana zate bo bénéficier na ba relation tala ya fiston coloqué ndazo sula na Macron Nicolas Bakeina okokae Keina changé la papa mon papa avec ses amis tala ko banga fali no Keina à l'instant Keina tika buzoba na yebisio discours échangé tant on va na classe na bino ba collègue na bino na musala kuna na yito so 6 de la classe bon va na collègue na bino to ba beta li so le fali eta Marco 6 okokae okoka Marco 6 et kezongi tant yo le babo okokanana mon madame et kezongi mon mari était avec Macron po bango bazabata dîner so kwa sisi poto il faut binde bayamba kaka oyambinga oyeto yepe kuna ezara bongo kuna pe ko présenter pe ka ba camarade ba président mais c'est yebisanga mais c'est double discours où est ton problème même Bible le ba garder silence dit combattant pour vous c'est le likamango ezani garder silence nzamba bubelo likamango ezani et quand tu Bible et quand ta kaka et kezongi et comme webi garder silence ko oh bango monde ba pesa fali kanda ozomona moninga soka ya sali kamna bino nyoso boye botelemi c'est ça moninga soka ya sali innovation na boye botelemi parce que ba kanda on a retour on est ce qu'il fallait vendre au boulele bino na sa nini pona bamba likama ba ba bimisa ba album ekota ndako ba o bana ba projet ba marche ba vanda na ba pema Macron zo tambola Kapacho là ndeko na biso congolais c'est ça ndoka congolais ka congolais soka sali loka bombo le bo CP là mais boy ko bisa su mamba este nani yango na batu yesu ba ko mamba este batika bamboka na ba kenda este c'est ça boy bisa biso ko bana poto oyo batika poto ba kenda ko vana este boy bisa biso c'est ça pour non satika Kinshasa akena no este ya tika pena boye bisabiso bana poto batika poto bakeno vana este ata pona délégation to assister na bango ke bana poto bayaki 200 lelo na vol intel bazo kene maman este nani mais boni boy tout fait car poso muninga sedi kamni boye ko bisabiso este comme un point faible na ba point faible ngo nani ngo sakenda na bino nyo so boya ka koloba distraction biso to vanda ka to lela este batu ba kufa biso to lela este a part fatigue mo ba précaution ke ko lukandini ba osala yango to bika loka to luka Kagame musicien mo tere zona biso Kagame ele biso na bandana ba peka bala mabele moko o ngai o finga fali maya makelele côté badindaka yo vanda côté bien mais biso déjà nani o meme biso nani oh abeta pe ndika bongo kasiti maya makelele boyina bosco yo meme na biso nani
pene esili te challenge eza une année mobimba tika boye année mopesi bao des fois année tokozwa pe Amérique équipe mboka te na bibi ataka bolinga oka bolinga yo oka yo sa choix mataka président ya mboka babi so ye pa yaki na pape mais tout le monde na pape facile nana pape paka so yaki délégation mais c'est tout paka lifa mais na bien muta melisi na bien muta melisi président Francis Castel c'est que tout le papa qui est contre le président c'est qu'il fallait qu'il renégocie tout il y a la biso il y a la biso pape na maboko to biso de profiter que mon pape na ndé na biso après la biso pape la biso yé après la plus et pas na boduga il a dit va dire regretter il fallait me biso ta ami biso Macron pas nani et pas na boduga na que signer visa pour mais la Castel to beti ma solo na vise ke zongi na me na passeport maman ko allez toke après comme la Castel toke na ikuna pesa ordre c'est ça na sa Castel c'est ça personne fallait c'est mabi faka me so Macron na catholique de stoke ko me na midi classe kuna na Castel et ke zongi ma solo na Macron soko ko lo balingala loba c'est ça to la kisina lingala nyoso tumba moko les loko ko apprécier ezi loko kapashu ya ngai nazomona loko bato bako ko contredire te makasi loko muninga saliso yo moni ke za facilité ça ngo yo pe sala kola ko copie pesa mabete ba copie ya malamu c'est ça ko copie pesa mabete ko fallait même ba mais na Macron na bandal yo ko memela biso te bo mema ba même ça ta pas Argentine kasi so eza facile na komi ba Argentine mi ko za constater que buka ndazo buka boye to yeko memele osele wapi to lobby bourgmestre te gouverneur tout obi président tika boye oh baba bourgmestre baba masata jikaka pamba ata jikaka ka to mo yete to obi président oh to lobby président actuel peut passer actuel président Maroc, président Côte d'Ivoire, président Chine, Poutine, le comme il a Poutine, il y a un mema yaka. Il sera bien tapé ça sous kaka. Poto ke musika ayata président Sassou. On met la bito le président kaka, mazala ka président. Ba biata na ngambu, ata mboka ya ngambu papa Sassou boye la biso. Ata la lemba, lokola ma poto pa za kuna na famille Sassou. Bo beta biso tout ata na sayo. Boye na biso botambusa biso pa Sassou. Bon laisse ma pas facile, c'est facile. Kapachula. Tu vas faire qui make-up na rien. Et on longo ka na moyo. Nazo ngana ba Macron na chemise a pemba suka ki wapi na ko tambola ki wana. Chemise zonga chocolat to kandeni. Et puis Macron mi tuna mboko batu balela ka pasi. Tala ebela bato ngana kuti fulo yo. Et puis tu as tombé la pakalibo kwa chaebo. C'est qu'à vivre nini et sengo les sengo. Kuna pe parier là la raté. Babi moi ne ke zondi. Mutu kuta bien, on est mu sai c'est habitué na Paris na biso. Oui. To que nous visiter. Est-ce que c'est le pour na yo za mabete? Va visiter Macron commune au Vandaka. Commune au Vandaka, c'est ça. Musupe fallait souffrir qui est peu moni oh pena Paris c'est bandé place ngana bima na bota ma place mais c'est double discours tala kulwana afinga nga bimela pe awa c'est que c'est bon mon dans son Macron dit toi na sima ko ba mani expliquer koto manike koto watala kuona boya nga wanotala watala ko koto mso tu na wenge pe botama awa ba vile biso na mona ba jibe ba wuya ti ba so na to ezazo ibise makamwa nyosoti bino boko sepelate muninga sali pa o bino boko sala te pardon Malika tika na sekimi ken piana pe azaka koto yo Nicolas Zakuna para yo donc Kapachula c'est ça
Bala sima pe na l'acte pe ba ministère mususu. Ba sima pe soko ye na komemoto na commune na batu mususu pe to pe so pata pa. Pour biso to ba congolais mais na kino na mabele na biso. À lever les rideaux. C'est ça. Est-ce que c'est le ko c'est pété moninga c'est le service à bongo. Oh yo ça la té. Tu obanda carrière no tu carrière et si moninga aider yo. Bala qui s'ata commune au Vandaka. C'est ça. Et ça la kito comme case. Et ça lui pena bien. Sans flatter. Pour rappeler le banga faut na quelque chose à PDA ba visa ta ba 4 personnes hein. C'est le banga fali. Ba salutation ba nai. Tosisi. Kasiko. Mais tosisi. Faut qu'il la belle. Et Kezongi. Oh, faut qu'il la belle. Wana sunani. Sous le kauka. Yeba kende dana moy. Oh. Na yebi yo ko tambola na ba camarade ba zoba te. Tambola na camarade o moni ke talent. Et puis hein. Au père à moni Macron. Il a so moni Macron mais visa zo zoate. Na moi mukolo na mutna mutaloba ba passe ne on a biso ba mais biso Macron ta la catalogue please. Alobati. Aza quand même gentil, tout ça qui est dans tout. Tala, ce qu'il fallait même qui Macron na catholique please. N'engena zo passeport on a cotisation on a carte proche. Quel nango. Te marqué ne bazana déjà ça va. Ça va. Dilaso, tala dilaso. Na vita mbona camarade obi ka avantage ça. C'est ça. Non, yebisa yo. Amoni. Omoni Macron mais non qu'un mboka Macron. C'est ça. Ba elio e lifa même biso to dilaso ndana ala été. Amoni Macron bo me poto na kete. Même poto même na akoksa rêve na ye. Na mona président France na komi pe France. Oui. Oye toye. On a solide na paranané à paradis la so pas beta tout. Mais maza mutu bo est-ce que na ko sengela mutu faveur te. Oui. Biso sengela mutu faveur. To sengaka. Chaque chose a son temps, chacun son tour chez les coiffeurs. C'est ça. So na sengé dilaso na bi ke nga pe tuna ngeya. Oui, tu es quelqu'un qui m'a médical. Histoire vraie. Bois ma mère a dit ta poupoua. Madame Oiseau Nokoto. Bah merci na yo yeto ye. OK. Merci ba coller comment. C'est ça. Atrika chez Zara. Ezanga. Papa Dior, lukela ka 2 jours. Na lina ka 1 kilo, 2 kilo 3 kilo na limité. Kende ka hôtel 1 kilo wana. Papa Dior. Merci beaucoup mes jumeaux paradis. Vraiment. Merci beaucoup na batutu balingara biso na ebité so ba minute ekoki to ba katinga kaka tricage. Au papier jaune total en sauté. Et ça comme matisa eleki pe na lobi na mpe mabete na lingite na émission na kuta ba kati kuna. Na lingite ya jo. Tout ka so ya jo kati nga. Ba telinga Kevin. Pona moi tricage comme okuta. To sauver moi c'est batalibala te faut to sauver au bébé. Nana Charlie Prince. Photo batera oui. Photo batera moi ça Nanini kombe n'est-ce pas? Oye toye. C'est le banga fali na oyebi so na zongi sur na suka. Banga fali. Sinote oyo mona kombe na gishasa po makoka ngiso bisaka ozonga. Banga fali Oboaka te lelo. Na oboaka te kapashula. Ebele bateau bavandi baotala la tempo. Na beso bambote la marraine. En tout cas merci beaucoup boza ebele. Ouais. Boza ebele pena bolinga malika manya bolanda. Ngai vraiment. Ngapi na linga bino mingi. Bo continuer vraiment au soutenir biso physiquement, moralement, financièrement. Surtout. Bo s'abonner na ba chaîne na biso. Bon s'abonner à la page Nabiso. En tout cas, on est ensemble. Vraiment. Merci Mania, merci de Obalandi Biso. En tout cas, Tolinga Bino Mingi, Bobenga Biso, bon s'abonner massivement par Mania. Et puis vous allez décider. Tolobi, là c'est quand on a carrément et côté fan. Les autres côté ça c'est que l'émission. Pour la kindana, bandi ko tal la lisu na reta libre émission et puis na résout ma conseil. Merci en tout cas, bye. Prochaine, au revoir. Au revoir. Capage TV. Capage TV.